KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Baby, et là combinaison de kanakati ya mboka. Mboka oyo ezali mboka ya ba Congolais. Ezali mboka ya ba Rwandais te. Ezali mboka ya ba Congolais, ezali mboka ya ba Rwandais te. Nazoye bisabinu boye. Boye ba qu'il plaît, qu'il neige. Ba Égyptien. Ba Égyptien, j'ai dit et fort. Na kati ya politique, ba doit takamutute. Na okufa lobi, obi akosala boye. Boyo kinga bien. Les Égyptiens, bazali ba ennemi ya banane. Il ne peut vivre. Langage politique. Moi je sais ce que moi j'ai dit. C'est langage que moi. Ba Égyptien bozo mona wana. Bokotika la komona bango lisusu. Mer rouge yango ezo c'est la biso. Pe verbe nager nano etikali kokendete. Tu as appliqué à moi 10% te. Il ne peut se vivre. Oyo kanga bien. Peuple congolais, c'est là. To komi na taille congolais azwa sens et responsabilité na. Awa toyaka na terrain politique. Soki oyebi banje politique te, oyo ezali sur le terrain kanga munoko na yo. Auparavant, nayebisaki bino awa keno Félix bozomo na wana azali très dangereux. Il est commando bien formé pendant 6 mois en Israël. Vous voyez bien, hein? Comment qui est civil? Les aboyés. Akende ki mwandat. Akende wali ambisi. Il ne peut vivre. Quand Tshisekedi a dit, laissez-les aller. Il est seulement bloqué quelque part. Peut va démissionner en bloc. Bon, mal, vous connaissez qui a fait ça sur le gars. Il ne peut vivre. Vous connaissez qui a fait ça sur le gars. Il ne peut vivre. Tshisekedi a dit ceci. Si il ne peut arriver au pouvoir, bato ebele bakokufa bangomo parce que bakoboya et règlement de corps. Il ne peut vivre. Mais comment Congolais ayebaka maloba oyo elekate aseretenaka kaka maloba oyo eza lelo ndenge nazoloba okangi yango
soko okomi na ndaku na yo obosani. UDPS viva. Viva. Oyo ezali école politique ya UDPS. C'est l'UDPS, c'est lui qui est le commanditaire ou bien le locomotive politique et Congo. Parce que l'UDPS est parti, il y a Congo, pas parti à Bako. À part en dehors, l'UDPS, beaucoup de information purifiée. UDPS viva. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a boyi kokende na réunion à Ligue des jeunes na Bango? Boyebi yango? UDPS viva. Dans la moindre cotise, na yebisa kabilo soko zo comprendre de politique et la tali puta ya moi si na yo banda nanda. UDPS viva. Nous avons des femmes en pantalon. Les gens qui ne comprennent pas les enjeux politiques. Et là là. Empereur japonais à l'objet de Félix Tshisekedi. À l'objet c'est plus difficile pour être à 10 ans dans le mandat. Dans le pouvoir na yo. Yo quand Tshisekedi a tout nié. À l'objet il faut respecter la constitution. À l'objet constitution, bah respecter Kayango, ce qui peuple là-bas. Mais ce qui peuple balobi que plus question, il ne peut se vivre. Yo continue que le kaka na pou. Parce que l'olenge sagesse na yo ezali, nandenge biso toko soutenir yo et cause difficile pour ça la 10 ans na pouvoir. Il ne peut se vivre. Et na yebe sika bozozela. Nayebi kaka mukoloni ni kabila koke. Eza boyete Kongola zela kawana. Mais nayebi saki binu pe na lobaka keno ndaku ya 10 étages. Botonga yango fondation efweza la so. Il ne peut se vivre. Tokomi na taya. Boyebi makamboni ni chef de l'État. Lobi tango asilisi kosolola. Na chef de diplomatie américaine à continent congrès. Makamboni ni baso. Nana zo diriger les États-Unis d'Amérique. Papa osa faux sage. Donc aux alliés en dehors de la politique. Trump ne dirige pas les États-Unis d'Amérique. C'est l'administration américaine qui va diriger les États-Unis d'Amérique. Trump, Moussala Naye, Zalinde ko exécuter basi. C'est ça qui se qu'est dans l'Ingi ko sala Congo les États-Unis d'Amérique. Chef de l'État, balobi l'écriture reste mais les paroles s'envolent. Les messages, c'est plus mieux à retenir les messages que les qui est très important. Entre message et messager. Et là, on dit les Amoutouya. UDPS viva. Yoka, chef de l'État, aucun chef de l'État africain. Oya Sangisi, babayel de faux américains, plus de 3000. UDPS viva. Peba ngonyo sobazoyo qu'individu, peba ngonyo sobabeti maba. UDPS viva. Tango tozolo bakeno, chef de l'État ça quelque part. Boyebi makambazo sala. Pourquoi l'ongo États-Unis d'Amérique aza quelque part? Bozoye bati nanango. Mais bateau oyo balobaki ke bateau belge pakebo. Et yanga ba commando belge. Est-ce que bomoni bango na miso? Bazawa. UDPS viva. Parce que les gens ne comprennent pas la politique. Ndanga tozo kende aw. Bofinga kibiso ke déboulonnage. Va fungole katani. Eza boyote. Nzo kande fungole yeyasi. Ozomo na ba retombe zokwe. Na yebi
ayebisaka yo ke ndeko na yo soki aza na ngambo wana ayebisa asomba se tozomona biso lokola basi toza basi te même époque que Tshisekedi en vie le père tobandaka oyebisa ye Kabila yeyo alali awa mukolo alalaka na ndako ya Kimbuta na Limete na 18e Tshisekedi alobi ke botika ye baoyo bayaki na ye nde bakoya kosala nini boyebi mukolo ngulu shamo ya Kabila kufaka il doit pas se vivre tango azokende mbuma kolala epa kizenga il doit pas se vivre banani baboma ngulu wana bamonaka biso basi toza basi te toza mibali bakata ngenga il doit pas se vivre tala en politique eza nyonso ya koloba te parce que nous avons de préparer les coups oyo tokobeta munguna na bi toza na dojo eza boye te koma bato ya FCC bazoloba ke no bakoparalize mboka eske bakoki yango eloko nini babangi Bitakwira alobaki nini soki Koko Nyanga alobi lokola général wana akufi nous avons vengé eza boye te vengeance na ye suki wapi c'est que vous comprenez te biso IDPS toza très fort IDPS viva bozwa nanu maloba oyo Shadala alobaki oyo akosimba Albert Yuma tokoparalize mboka eske mboka eza déjà paralysé mais botunaka te mpo na nini maloba na bango ezokende na mai IDPS viva politique eza pasi politique eza pasi IDPS viva boyeba ke Kabila kili plaît kili neige malobo oyo chef de l'État asololi na Marc Pompeo IDPS viva Kabila mosala na ye diara yango ezoboya ndekoka bino bato tozomona Kabila biso tozomona Kabila tozomona bato bazali derrière ka est-ce que boyebi tina nini général iranien azwaki Chimbukushi boyebaka yango mais pouvoir nyonso Afrique badirijaka yango libanda boyebi yango te ndenge nini général iranien akufi pas même 2 semaines pas même 5 jours moteur ya Joseph Kabila c'était métis boyebi oyo akufa na nzela ba Congo mais sikoyo ntango nazoyebisa o makambo yango overifiaka te lobi lobo ozoloba eza formol IDPS viva je suis professeur en histoire politique ya IDPS bozokanga bien parce que ngai nalobi ke naza professeur ya histoire politique ya IDPS parce que nalandelaka yango à la loup ngai bato ebele bakoloba ata bao bayebi ngai boyebi nga te IDPS viva komona ngai ndenge tokutana kaka ke nayebi yo te oyebi nga nanu te boyebi nga te eza basekret nyonso ya kolivre yango na lieu public te IDPS viva mais eloko na koyebisa yo congolais congolaise et il faut qu'on retenir que pouvoir na biso ezali pouvoir ya nzambe ya likolo azali na soutien biso toza na soutien ya nzambe ya likolo mpe toza na soutien ya communauté internationale ozolokanga bien ozwa maloba shoki tondo alobaka na 2006 alobi ke Tshisekedi alobi tout s'arrête shoki tondo alobi boye nous avons la communauté, nous avons le soutien de la communauté internationale. Biso pe tozongisi lié que FCC bokanga bagage na bino parce que biso pe toza na soutien de la communauté internationale. IDPS viva. Mais soutien na bango na soutien na biso. Soutien na biso ezali très solide koleka ya bango parce que ya biso na pouvoir to koma lokola ANC bozo kanga bien IDPS akotika pouvoir oyo
Pourquoi ezali charte oyo esigname ezali pacte oyo esigname idps viva oboya te idps akotika pouvoir ti mokolo yesu boyebi pourquoi tolobaka eloko wana po bozoyeba baenjeu politique te. Nous avons signé un pacte na États-Unis d'Amérique. Mukolo Amérique ekokwaya na biso pouvoir na biso ekosala nini mais États-Unis ekokwaya mukolo ni on besoin comprendre te. Il peut vivre. Boyebi likambo oyo ba américain baye kosutuka. Balobi l'état totika ki Congo. Lelo ba pays communiste bakomi très fort pe bakomi komenacer États-Unis d'Amérique. Bozo kanga bien yango na bomona ki Félix Antoine Tshisekedi akendaki voyage na ya liboso na États-Unis d'Amérique aboyi kokutana Trump make kokutana administration mais parce que kuna nde basinyaka bepa bozo kanga parce que Congo elongo na maboko ya ba juif noir ba juif noir ce sont des Tutsis. Vous allez comprendre le terme. Les juifs noirs ce sont des Tutsis. Ils ne peuvent vivre. Pour bisoto boto la Rwanda Congo ezalaki lipana nguba parce que ba Kagame ba Museveni bato ba soutenaka bango ce sont des juifs noirs. Bozo kanga bien. Yango na bomoni mokonza mboka asali le meilleur discours les États-Unis d'Amérique pour na kozongisa ambassade des États-Unis na Congo pe ya ambassade ya Congo ni Israël pe Israël na Congo. Bozo kanga bien. Banda contrat na biso ekatana na bango depuis 1974. Il ne peut se vivre. Motoazon qui s'est relation c'est Félix Tshisekedi. Banda tozala ki na église Kimbangi c'est na IDPS. Yeba ke Kimbango na IDPS babanda ko coopérer mais Félix na pouvoir de relation zo makati sali nini Félix akeye konyata kamba. Bato ya kabi ya ba Congo boza béni. Il ne peut se vivre. Parce que ndenge tozali awa boyeba ke pouvoir ya Congo eza déjà fort. Il ne peut se vivre. Eza spirituel nazolo belango. Soko on comprend de ngai te na place wana sale fort ya comprendre ngai. Il ne peut se vivre. Qu'il plaît qu'il neige. Ndenge tozali awa boyeba ke makambo esebe bato ya FCC soki bozo continuer koyoka ale atun aza permacuria. Il ne peut se vivre. Bango bazali bato oyo bamelaka makila ya bato chaque fin du mois kotuna ngai teke oyebi yango wapi ozoyoka ngai male atunda azoloba kazoka kolala na ndako na ye azokimila ndi papa potika ndako na oyebaka likambo eza oza lokatere teke bakopesa yo préavis me ndako na yo moko ozolala te mpo na ni azosenga ke Tshisekedi asécurize ye nana yebisi ke sécurité ezali nayebisaki bino awa ke no fleuve yango oyo baluka basauve parce que kala mingi te bazona verbe nager eza na vie. Il ne peut se vivre. Lelo nakokende penda na mosika te ya ba boye koya boye lobi tokolia lobi non kolia il faut biso moko ba congolais tozo produire biloko na bi bozo kanga bien agriculture congolais école Afrique mobile yango chef de l'état zo kende koyoka na baembe babayeri de fo baya kotonga na mbo poete biso omoni économie bolobaki ke Chine a grande puissance économique boyeba ke économie ya Chine kala mingi te ezokwe Congo nde azozwa place ya Chine États-Unis Israël Congo il ne peut se vivre eza bozomona coronavirus wana
bopesa yango mais bopesa yango mais parce que ezali chute ya pays mosusu élévation ya pays mosusu UDPS viva. Je vous assure que Congo dans 3 ans pe nazoyebisa bino UDPS viva nana yebisi bino ke élection ezali nazoloba c'est mangage nana yebisi bino ke élection eza bona dictatoriale te parce que biso UDPS tozali parti démocrate mais avant tokende na élection il faut kobongisa makambo nyonso awa tozomona basénégalais banigérien UDPS viva basomalien baza na nationalité ya Congo UDPS viva afango penda na suki pembe bantu penda boyolekia UDPS viva bozoyoka et photo ça l'identification nationale yango constitution na biso elobi boye mpona koidentifie bakongolais nyonso ekwesala 4 sikoyo nde toyekoke na préparation ele est-ce que eza makambo ya dictatorial est-ce que toviole constitution nana yebisi bino ke élection ezali UDPS viva tokoorganize élection na 2020 oyo alingi kozela na élection démocratique et transparence azela na 2028 Tshisekedi asolali na général ya Pentagone UDPS viva soka na Pentagone na dirijaka armée ya États-Unis da mais général ayebisi ya boye nous avons prêt ya kosoutenir yo UDPS viva. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.